Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez le suivre. Bienvenue Balandina Biso Yasika, bienvenue Balandina Biso Yakala, ya chaîne na Biso Ines NM officiel. Bande konangaka ndenge zalaka Ines NM officiel, azo souhaité bino kaka ba bienvenue et surtout de partout où vous nous suivrez. Bandeko na nga kaka nde nayebisa bino dossier sur dossier makambo sur makambo awa matière ekoti bomatisa mwa bavolume bofanda boyoka nanu kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai toye lisusu epa na bino na makambo dossier situation ya ye moko Fally Ipupa Aigle réaction na ye concernant réaction oyo Héritier Watanabe Wata Plus réagira qui concernant dossier à Fally Ipupa parce que Fally Ipupa ye pe aye a réagir kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai biso nyonso totalaki émission wana ndenge Héritier Watanabe je m'excuse a réagira qui concernant likambo wana ya mbongo wana baproposaki Fally Ipupa epai ya l'état ya biso congolaise à proposer qui mbongo mwa muke pona kosala bilo moko moye concernant ba artiste. J'espère que biso nyonso toyebi yango très bien. Batu ebele ba mataki na ba internet ba réagira ki makasi non pourquoi boye mbongo nyonso ebele boye Fally Ipupa ko sala boye boye na boye mais Héritier Watanabe parmi ba artiste nyonso ya mboka biso tout tomona ki Héritier nde a réagira ki na likambo wana biso tout omonaki ke Héritier nde a réagira ki na likambo wana batu tout bazalaki kimia mais Héritier kaka ye mutu alekaki epui même pas lokola ya kokoma te na émission na plateau alobaki expliquaki yango dossier wana clairement parce que ezala bamosusu babando loba kaka beloba loba bayebaki ata nini ebando leka nini esalaki ke ba proposer mbongo wana na nini mbongo wana ilingaki esala Héritier alekaki il avait très bien expliqué biso tout to comprendra ki sikoyo moko Aigle kaka ndenge ezalaka azongeli sikoyo likambo wana réagir na côté na ye parce que ta wana tomonaki réaction na ye te mais sikoyo ye oyo azongi a réagir concernant likambo wana bandeko na ngai alors nazotiela bino audio mo boye ya Aigle Fally Ipupa ndenge ya réagira ki mais avant natia audio wana j'aimerais au moins na rappeler bandeko na biso soki c'est tout ta première fois je m'excuse ya kolanda chaîne na biso Ines NM officiel tout comme eza mbala na yo ya liboso ya kolanda Ines NM officiel je vous prierai toujours de vous abonner bandeko na ngai abonnez-vous massivement s'il vous plaît bobosanaka pe te ntango bosabonaka bocliquer na ngunga wana ya notification comme je vous ai toujours dit malamu ya ngunga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya propre alors sans plus tarder bandeko na nga na otiela bino audio oyo boyoka et puis je vais vous revenir juste après totia analyse kaka ndenge ezalaka hein un système moko ya propre alors toyoka Fally Ipupa ça fait plaisir et Héritier Watanabe déjà merci pour la force donc j'ai toujours dit hein pour le na Congo ba baron mo en tout cas na ndenge moko boye mais ye mo ayebiti ye mo ayebi sikanga na itu yebani ye mo ayebiti donc ezaka bon bah parcours namtasala maramene na ndenge mais en tout cas aujourd'hui ça fait plaisir au monde avec l'artiste bazo bazali ko privilégier art na ba relation on n'est pas obligé de tout le monde met la café mais au moins il faut moi cohésion les alaka pas polémique ma logique d'insulte je trouve que y a un sens et comme il dans le bac comme baby sa musique na biso je le dis vraiment sincèrement pas polémique ba bilo on a guerre inutile je pense que donc il est temps que tu batika marambo wana to beta musique on aime défendre couleur la musique naie to défendre couleur moko drapeau mboka en tout cas voilà Héritier Watanabe
grosse force à toi. Merci pour le soutien. Yumoro Yebi. Maintenant, on le bâti. Pour son lobby, il fait un lobby trop. Yumoro Yebi. Et puis, rappelez à Batou. Ici, Yebani. Donc voilà, on est ensemble. Tokos. En tout cas, Tokos. C'est un film. Tokos. C'est comme ça. La colosiste, ça fait plaisir. Bande Konanga, j'espère très bien que biso tout qui aigle, yemo tokos, nga pe na seki panangai. Hein, bo warrior, bozawa na ba spiritas. J'espère bien bo hein, boyo qui grosse force ya pas fallu pour papi sibino kan ninge salaka. Bande Konanga ebele. Ebele ya biso lola biso ba fan parce que biso tout ba fan nga pe na fan. Hein, bande Konanga. Tolikaka na ba internet koloba loba ebele ba polémique oyo biso moko to créaka. Avant nati analyse oyo j'aimerais un peu na loba ele mwa mokie puis na kozonga analyse ya likambo oyo. Bandeko nanga ya cela même des 2 ou 3 semaines comme ça, non, tolobaka 1 mois. Likambo oyo ya ba polémique entre Fally Ipupa na Maître James ezalaki e Mathieu Kiti ti lelo eza kaka na ba internet o biso moko ba fan to créer yango yemo Fally Ipupa leki awa boyoki est très bien, j'espère très bien boyoki e alobi likambo wana ba polémique wana bango kande na yebisa bino bandeko nanga bakipaka ngwata te kaka biso ba fan de toyaka awa to créaka ba polémique mo boye ezangi mutu na makolo toloba loba biloba loba oyo bango ba artiste baza calme bazana ngo calme kaka ndenge ezalaka guerre entre Fally Ipupa na Ferregola, je m'excuse, guerre entre ba warrior na ba gaulois biso nyonso bana mboka moko mais guerre moko ezalaka wana na comprendraka te guerre moko boye na comprendraka te bandeko na ngai oyo biso moko to créaka ngo oyo bango bayebi yango ata te o boye na boye soki totali très bien basololaka très bien même basolola bango baza na banimero kaka ndenge tomonaka ye moko le padre alekaka na bainternet soki bapose question concernant Fally Ipupa arépondra na ye poliment. De la même façon aussi soki Fally Ipupa bapose question concernant Ferregola calmement. Mais soki nani moko boye fan mo boye ya warrior ou fan mo boye ya gaulois aleki ba poser question mo boye concernant nani concernant Fally Ipupa tout comme Ferregola tokoni loba ebele moko boye akosaka ebele no boye na boye eza boye mataka boye kitaka boye donc biloko moko biso moko tofundaka ngo biloko moko oyo biso moko tofundaka ngo bango bayebi yango ata te kaka ndenge aleki awa alobi yango clairement bandeko na nga pour que biso nyonso to comprendre yango. Donc entre bango na bango biloko wana ba polémique ezala ata te biso bafan nde toyaka na bapense na biso to créaka ba polémique mo boye ezangi mito na makolo. Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi totiaka ba conflit oyo existaka te epa na bango ba conflit wana ezalaka ata te. Moi depuis que je suis né bandeko na ngai nayoki nanu te Fally aleki ou bien Ferregola aleki ou Erason aleki boya komi oloba mabe pona Koffi Olomide obe Koffi Olomide aleki na ekra komi oloba mabe pona Ferregola tout famille Fally Ipupa to comme héritier balobaka ya bien. Alors pourquoi biso ba fan toza mitema wana mabe ya kotia ya ba polémique place au polémique ezalaka te? Pourquoi bandeko na ngai? Hein, pourquoi toza bongo? C'est pas bien. C'est pas bien bandeko na ngai, c'est pas bien tolongola ba mitema mabe wana. Et surtout mitema mabe ya ba polémique otoza nango ezaka bien te. Kande na yebisa bino ke mutu na mutu aza na choix na ye. Oui, mutu juger yo te.
Ce qui est opposé à la musique à mutu kingani. Soutenir artiste na yo, c'est très simple. C'est très simple. Soutenir artiste na yo, yo moko motema na yo eponi. Yo moko olingi. Mais kotika kako finga ba artiste mosusu. Wana nde likambo. Tika ko finga ba artiste mosusu. Oleki na yo na ba internet. Loba mabe. Et loba plutôt ya bien. Pona oyo olingi. Et ça choix na yo papa ndeko na ngai. Kande baloba que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc ce qui est comique, yo poni mutu kingani, wana choix na yo. Hein? Wana choix na yo. Wana choix na yo yo moko olingi. Donc, il est quand la ba internet, loba oyo est concerné artiste na yo. C'est fini. Totika kabalikambo wana ya koya. Tokomi na ba internet bobia to leki na parce que ebele na yebi ba fan ebele ba kotaka nde ba live yo ano bandi boy na boy matie kiti mutu kingani boy na boy donc ba histoire mon boy ezanyi mutu na makolo. C'est pas bien bande ko na ngai, c'est pas bien. Tolongola kabami ba penser oyo ya bongo eza ba penser moko boy etiaka polémique oyo biso nyonso tokokaka te ko gérer yango parce que soki moto epeli tozalaka wana calme bandeko na ngai, calme kaka ndenge lokola toyebi likambo te mais biso nde topelisaki moto wana. C'est pas bien, je le répète encore, c'est pas bien. Tozala cool, tozala play, tozala très bien. Bon la ba choix oyo biso nyonso to police, c'est simple parce que ba artiste qui baleki na ba internet balobaka ebele te. Balobaka oyo concerné likambo na bango. Quand ndenge soki peut-être artiste azana concert na ye, azana album na ye lingi ebimi, alobi concernant album na ye. Mais biso ba fan bato wana bino toleki bango pourquoi? C'est pas bien. Hein, bandeko na ngai wana ezala lokola paragraphe. Hein? Alors tozongela lisusu sikoyo mozindo na biso. Oyo memi biso lelo epa na bino eza réaction oyo afali pour pas concernant Héritier Watanabe. Yemo leader ba Spiritas na pesi bino mbote de partout au bolandaka inesene officiel. Hein? Kaka ndenge ezalaka. Na système moko ya propre, na système moko ya tokos. Biso tout toyoki réaction afali oyo eza bien. Ngana lingaka harmonie oyo entre artiste na artiste. Kaka ndenge alobi ke yo moko oyebi place o ngana yo toyebani. Donc merci beaucoup pour notre soutien. Donc encourager na ba soutien de bongo ba artiste unité wana ka ndenge balobaka. L'union fait la force. Ce qui unité wana eza wana force ekozala. Awa na Congo moto akosala nya azate. Ce qui union ezali. Mais ce qui ba artiste na ba artiste ba oswana. To comprendre pe na musique ekotambola te parce que era ko travailler kozala era ba live artiste azo matana live akoloba boy na boy. Or que bilo wana eza mabe. Eza ba wasting of time et donc eza ko perdre temps. Tozala concentrer ba artiste na biso kaka ndenge unité boy artiste au secondaire artiste. Parce que normalement réaction oyo ce qui fallait moko réagiraki. Elingaki ebima mama na mabe. Kaka ndenge eza epa artiste mususu ndeko na ya réagiraki wana eza pepele tobeti maboko merci beaucoup pour la réaction na yo Héritier Watanabe wata please. Merci beaucoup pe yo pe réaction retour ya fali pour pas concernant Héritier Watanabe merci beaucoup. Ba sala ke musique na biso zo évoluer kaka tolingi bino mingi. Bossé makasi toza derrière vous to pesa bino ba force surtout amour parce que bino nde bossa la musique ya mboke ko ya te bendele ko ya te kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai bango wana pesa bango force kaka ndenge fali pour pas na double star de France na ye
topesi ye force ebele eleka bien kaka ndenge akomi oteka déjà album na ye force grosse force kaka ndenge ezalaka tosomba yango topesa ye force na me na mwa wana ya me tozala wana plein bana mboka bana mai ye moko azala tellement content et surtout heureux soki aza kuna na podium azotana kuna Stade de France wana etondi na bango bana mboka bana mai parce que nayebi énergie wana ezalaka biso tozala na énergie makasi tozela kaka bindele oyo kozala wana puke oyo bando yemba te parce que mindele basapotaka bango artiste makasi dans d'autres termes bindele bapesaka force makasi artiste soki baza na scène biso pe tozala wana te batumba ya pays mosusu bazo wana bazoyemba biso bana mai biso bakolo nani mboka toza wana tozobude te parce que nayebi mafort ke congolais abudaka fort toyebani bude ezala makasi. Je me rappelle namonaki concert ya nani ya Fabrice Fabulos na casino abetaki de Paris artiste mo boye azalaki invité aza wana azoyemba yo futi billet na yo artiste azoyemba aza na podium wana crâne wana eza ya kosakana te il faut artiste à se sentir gêné ye moko alobi bandeko mpona nini biboza boye toza biso bakongole nazoyemba bopesanga force ko baya basa calme wana me aza na tchomo azofilme bo oye kokie kuna puke osalaka snap pourquoi biso toza boud boye peut-être ozalaki wana ozalaki osala ngo ozwa pe peut-être que na mutu asalela yo oke osatala concert mais okomi na concert wana boud mo boye pourquoi biso bakongole teza bongo moko to c'est pourquoi tomata te boud elekaka trop ata oza na eloko te biso kongola azalaka boud osakana te azala nango azala te azalaka boud fort totikaka mitema mabe wana na bandeko na ngai ezala bien te artiste alingaka aza na podium wana azomona chaleur oyo ezobima na public epesa ye force aza moko soki bino 10 20 15 bopesi ye force ye mpe akotokobimisa énergie wana nde mosala na bango do batravaillaka énergie soki bino boza wana kaka tshombo kaka lelo iPhone nde mati likolo iPhone nde ekomi oyemba sikoyo obe iPhone nde ekomi opesa force wana mitema mabe bandeko na nga tolongolaka bamitema mabe wana eza bien te eza bien te je le répète encore bandeko na ngai mitema mabe ezalaka bien te topesaka baartiste force ta wana baza kuna na podium bazoyemba wana nde ezala bien bandeko na ngai amour ezala bien amour ya bongo eza bien entre baartiste na baartiste ça fait la force ça fait l'union fait la force donc tokos na système moko ya propre ya bien kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai bana maika nde tosolola tobeta masolo. J'aimerais aussi na rappeler moi balandi na biso ya sika oyo si c'est toute la première fois tout comme balana yo ya liboso comment ça n'a pas été ko s'abonner s'il te plaît s'il vous plaît na bandenge nyonso tango wana osabonaka pe klikaka pe na ngonga notification malamu ngonga notification ezala à chaque fois que une chaîne officielle au bando publier vidéo ya sika ozala notifié na système à propre parce que pas la biso matière ezangaka te so tango wana yo landa biso me osabona te oklika ngonga notification te obandora te ebele pa na biso nalingi pe na rappeler bino mwa elo moko bandeko na nga kande tosala ba émission place wana commentaire eza place ya koma ndenge tosalaka na li soki osepelaka nango koma wana ekosala biso bien soki osepelaka pe bien pete c'est tout à fait normal koma pe wana ekosala biso bien biso pe toa bato kaka ndenge toloba peut-être olingaka te na moyen oyo tolobelaka place wana commentaire esalami mpona bongo pour que otia mwa point d'avis na yo ekosala biso bien bandeko na nga tosolola on est ensemble surtout bobosanaka pete on est ensemble tozosolola biso na biso ekosala biso bien kotalaka biso pamba te me oréagiraka te réagir mo na commentaire na yo wana bafan na biso plutôt je m'excuse baabonné na biso ekosala biso bien na système moko ya bien alors
tokomi na suka. Merci na biso pona koswa temps ya bino kolanda INSNM officiel. J'espère très bien que boza décidé bokozala jamais décidé pas na biso bino mo boyebi kaka ndenge ezalaka. Merci encore une fois pona koswa temps ya bino. On est surtout ensemble kaka ndenge na yebisa bino. Bye et surtout à la prochaine. La système moko ya propre. Allez, ciao.